Boss, en fait, hier, tant qu'on a eu en 2010, tant que tu as la deuxième équipe, na Koutaraye. Hier, nous avons eu une soliste na viso la deuxième équipe. Ah, bah, tu as wenge? Tu as eu une Travolta na deuxième équipe na wenge. Odile Manzakao. Président Samira, Ampara de choix. Docteur Richie, honorable Stéphanie Montoa. Soki na kolele ezali likambo ya kobomba te susi na motema nakobosana yo te fime awa yo kososolanga na miso ya bato sakokanisa nayebaki na suki na yo papa ete na suka ya bolingo mponini etika mawa na mitema papa ande nayebaki maso bolingo oyo ekokoma na suka te fime yebanga na yo tolinganaka lokola angelu yokofingaka sembo ya moto pambapambamamana tala suka na boyi konyoka monzoto ifime yobenganga papa mama na miso ya bato traisa héritier Belmo Le président Alain Motaga. lokola mopepe leva ya pokwa sala lolendo ndenge olingi kasi kobosana te yeye papa yeye tika nde kopesa basango partout na bisika yolekaka oya koluka rezo tala lembi de basi konyoso yanga makambo mayongo jesunga bapanse nanga yo papa Big Boss, le roi de la forêt, Papa Van Ebele. Meseni toke matani boma mwanga tozongi na kini ole mingai te toke bate ko changer makanisi pourquoi pichu ki faya kala sambila la rose coupa Bona yo dari kembi bona yo fisi bala kokota makala buloko atabango bakoloba ye na kipakaten chiba chiba suna kipakaten ale muntaga na kipakaten Docteur Richie chéri alelaka nzale na ye amonaka na kitalatala Pierrondo Mbasi Franke Olympia Odile Manzaka Mushka mishkalela bibi starisa amama ye Awaya poni na yo kokende Eriki tola lizi tola Analela ya weransone Yobo sani bolingo Nana talisi mana yote Jierdi kedi Erite memoye On s'enlève à hériter même Montoyi. Mema mandika Olingo sili lokola mopepe leva ya pokwa Sala lolendo ndenge olingi kasi Kobosana te yeye papa Yeah Kick Bobby ouais, MF Bob Firme nanga yo zonga ye Pati mokuba Nikolo mileki mingi exauce nanga Tajon fumwentoma Adega sheken Natala Yeloko na mesa na kolula Yekiminga na miso Sylvie
Patrick avant le de la machine, papa Natana. Bonjour, nous sommes la team Lady Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.